Batindi mnobo landa biso. Lokuta pe leki. Pona ebi totangine mingi te. Mais na ebi na kata bandako politique ezala. Na kata bandako ba mama na bana to sala politique na ndako. Basi na mibali politique ezala ndako. Mais oya biso na Congo na moni komi mabe. Tango bova ba vandi nye. Biso tozo souffrir na bana na mibali na bakoko tozo mwana moto moko azotia biso kazati. Siko bomoni ngonga ba ya politika bazwa pouvoir okuta bandi kolanda biso to boite. Ezo sala passe oyo okuti anini mai soko ya kilo bimbe okotite. C'est ça. Mais na ebi ngonga ba belge bazalaki balabala oyo mutukele kaki. Mais siko ezo le kalisi to komne ba moto. To yebi kaka ba hôpital etonga maka na tango ba belge bokombo ko sa biso be couleur botier. Elo kama longe zate. Kaka ba kesho zaka ba sangoka na leta kar bozo taka ba couleur. Moto kabe yango mo bozo changer ka position. Le problème na ina lubabo. Otani bamboka lokwa baba Congo bandundu ba Lubumbashi. Yo yebisa na lubato na biso mabela chasse za ba Congo. Eza biso te ya on a dit ba umbu. Pona nini bazo benga mbanda ka mboka. Mbanda ke zamboka te. Eza parmi ba vie. Eza parmi ba bana na biso ne bana ba kota na biso serving ezala ya kana na ndingo mais bazo kaka na matoi na kena sasa kuna na matela sincère azote na sincère ezani Ah oui. Bonzo ya ka ko kamilima ba tuwa ko pesa biso bazododo na kodo na ville za combien eza moins cher chapeau na ville eza moins cher. Ah oui. Tant ba ko na ba distraction na bango polo moko c'est ça tout biki na bango toza na posa na ngai ezali tala bana na belé baza na misalate C'est ça. baza na misalate toza na posa bon moi j'attends combat ne longi Olobi? moi j'attends combat ne longi tell Moi c'est attaque mobile na longité. Moi c'est attaque mobile longi pembeni. Pas comment ça j'ai mutation ni Moi ça c'est mutation. Bozo ka babi moi ça nani? mutation Moi c'est attaque mobile na longité. Yo poza na mono be moko? aina ba misato Misato. Kasi mobile ya boti jo azao. ajete Bango yepa ki. Ateka mukumba pe aki. Otika lobe yo moko ni. ba boti sabu ya bongo Ba kaka. Ba kaka ba oye boye bani bazape ka ba pigi meto batalibanda ba ko. Kuruta bini. batu alibanda Ba bantu? Nde ba ka batia zimpe baki. Boye bi pe sika bango bafanda kate. ngako no bandengeni Batia kazi mengo wapi na jamba to na muki. bena mboka na yeto vandi boy sika yesi koto kutali mtu mbali ngako na lingie yeka linginga ti so akombisinga je muziko wa sanini ya wangani sanini yake lakini tango ayene bandela bina lingio bon siko yo po lobi olingi bo bandi kobika te akamati je makoti sipe yo wanake atiki yo moko na pasi bana misato yo oboti na mibali bakeseni to be mobai moko na boti bana mbaya moko ndesika na boti bana misato siko okene libera ngona mona suka ngomoni mona nakumi boye mwana kumi na mbula buni mono kayena mbula mbaya sanya mitano bongo yo moko za na mbula buni ngai mbula ngai mbula no ebite siko bango ba kopesa zemi obe aki bo awa siko esika oyo ovandi mosala nini yo salaka papa na saka mosala mogote osala mogote bongo zo boka bana ndenge taboko kwa ngbai na mama lemba ba kasa jamba mapondua na kena buki na yena ngona tuti na jibo ni ba wako na bisaba bofili na ti kuna kati pipi suka be angwana bofili yango nde bokoko yango wana nde pise bofili ya botiaka po epesa mwa kitoka ko musuni na kati zate ata na loboko musuni zate pona ni bozana zamba nyama zate bongo nyama koto jango ndenge nini kasi bokota na zamba te
tena kwa tuna nyama jela kwa utambula mamu ndemo tomobaita kwa ta boma bonga mo sina nyama ndenge nini bongo ebaliza te pona kutwambisi atambi cyo kutobya de bini kwa kutambisi bite bino bezamba pona nyama kasi singoza na masasi to motambo po mobali ajo biso bali to bika kana vya mobali te soko ina mobali to bika ndenge nini soko za mobali te pasi pasi be pondu miko nyoso nyamba pimi yango awa mibali bazami ke basi ba rebele yango mibali yango pe shikabo na zamba balobi na ngai bato mosusu bazaba bana na nzamba ti lelo solo bajali ebele penyana baboyi na bango bima pona ni bino bobimi bujo ko matata mai via surprise te na nzamba kuna yango bobimi so balobi ozonga kovana na nzamba ko ninga susu na zinga ko na vana pona ebide na bako mi kuna jamba te bo sikonga na boya jamba ndenge obotami pe na nzamba kuna nde malamu te tomo to vandi bongo to vana via surprise na bolingi siko bovana bolingi to vana na mboka yo obotami na jamba oza moto awa to babali yo bayini wa mboka ngai yembo papa nanga mandombua moni atemeki abo leki na ngai papa suba moko ba mamba na papa azana bomo ajali mama pe azali bazani sika moko baza kuvanda bajali tu mi na jamba mama ngamo oya nanga mama avandi bo ngamo alikolo oyo leki na ngai mama na avandi abo bongo papa zero avandi pe babo aji kuna ngere kuna bon sikawa bosenga na yo penze za nini ndingo za bozana bosenga ni oya yo penza izo kotungisa yo soko lobi ba peso yano eko salo malamu kwa nini bosenga ngani na je yabo na sengebe na mbongo posa na ngoni mbongo kuna misunga na bana te ukosala nini kosunga ukozaka poli ya isi na misungira ngomo mama bezele kotika na bani kosuma mabilo yako mama mungwa na bana kobongo wa savo mafuta na bana kobongo akapata nasaka nini ni misunga kana bana c'est-à-dire soko za na mwa mbongo ekopeso nzela osomba mbongo obanda koteke ndambo oliaka mosusu pe obomba obongolaka po epeso ngunga pe akubika obate ape bana mbongo yango kosala kwa nini pe sengi boni mbongo yo kasikanga na likwanga mbongo na somba mungwa talo boni na mbongo na ebi ninga batima saka mungu ngana ebite saka mungu analisala na kuti yango na 17000 francs non 23000 francs 23000 imati bongo 23000 bongo apa mungu alobaki suni savon ko somba boni savon ba na ngoma ngana ebi ngi batimba kade eza combien 18500 savon 18500 na mbongo yango misunga kala batimba kalangwana savon 18500 nde nani mungu ande 23000 saki ngasomba 30000 ya saki osombaki wapi ana yakate koza 30 pona lisale eza 23 eza normal 30000 wana eza mabete eza penza solo donc tolo ba 30000 wana soki na pesi yo 30000 to tiena mbongo a savo 18000 e ko so kwa 48500 donc soki na pesi yo kwa 50000 yo bandi mbongo ya solo papa ni na vandi sikosi na kangibongo na aboko na kepe jando kwa yo madi uke jando pona lobi alobi pona tuma biloko na bana sikoko kobongo lango ya solo mati pesa ngai 50000 na ningi yo sa mosala na sali kala papa sala mosala epe so nzela po banda ko sa mosala yokani bona ko bota eza malamu te batela bana bazami ke bazami sato koloba te po za pigme yango ndo bando bota pigme baza moto ayi bape makanisi ayi bape lolenga kobika olandi nde na opezo tolie batela bana bazami ke lokola mobali aboti so paze susu te kopesa yesu nzoto te po aboti so mingi po batelo be bana yoki oiza o 20000 oyebi mbongo o boni 20000 yango bongo 20000 esa boni 40000 o boni Nisa 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 o wana na pesi yo lokola mombongo o bandoluka po bokola bana oyoki ndenge na lobi olobi okoya wenze lobi ozoya lelo to lobi ngala kozana wenze na kozila na mona okomona ngai kote papa na tongo soko yete tokoloka na te mbala sima tango na koya na komono te nazo zilo lobi na tongo tokani kote papa okoma na tongo makasi okoma tongo makasi tikala bolote okendolanda mobali te aya kobotolo mbongo ata mokolo te yemba malamu so vivre perte ezala pena perte totale po ezonga te mais kotambola na nzambe
okoko connaître perte mais perte wana lola koki au travail nango abombi lo ko provision nangina lo baboye et comment ki Jonas azokatisa na bato ebele bamsu bazaki ba commerçant mais ba komi mbongele ki makasi bazu biloko na bango ba bois ki ba marchandise makasi Jonas lo kwaza okende koteka te azokene ka mission te mazaki okimazaki ka na mbongo abwa kama na mai na mbongo na ye mais le quoi intérêt ya voyage na ye zaki na mission de la part du Seigneur. Voilà pourquoi Yesu tango ayena ba disciple dans le Nouveau Testament ba tourner ba bito na besoin mbongo to futa un po abi Jonas a travaillé pour na biso mbongo Jonas na mai ko ke perte te Pierre boke na mai bozwa mbisi bo pasula na kati bo kuta mbongo na kati bo futa ba impo ndenge moko pona batu mususu bakanza ki ke Yesu ne kulusu tia koti mabele ezaki perte ya makasi nzoke ezaki perte te na Yesu liwa wana ezaki provision ndé na sima ya résurrection et ça là que bisonne surtout comme enfant de Dieu pour le que Matissa Yesu ne kulu suppose que yebisa bon que moi je suis enfant de Dieu aujourd'hui il est permis à tous ceux qui croient en Jésus à go tout à tout la lobby je suis fils de Dieu je suis enfant de Dieu je suis fils de Dieu je suis fils de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ceci yo mutozo tambola na nzambe babiloko nyoso lelisa okanisi lokolo perdre tes batami pour Bible lobby je vous restituerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Même quand les sauterelles avaient dévoré ta joie, ta paix, ta vie financière était détruite par les sauterelles. Maintenant, Nzambe Longo, au vivre la récupération. Que Dieu vous bénisse.